Joseph, tatouage ozomo, ikorenye na kati ya mboka na bino ya kosakana. Basambe na kande kutapo na yo. Bapesa yo makasi na nzambe po batu bazobika na nzela na. Amen. Tu es plus grand que ça, que l'entier. Cher Jéhovah, tu es plus grand que ça, que l'entier. Tu es plus grand que ça, que l'entier. Tu es plus grand que ça, que l'entier. Tu es excellent. Tu es plus grand que ça, que l'entier. Qui ne peut plus rien pour toi. Peut-être que tu as le sida. Peut-être que tu n'arrives pas à tomber enceinte. Peut-être que tu n'arrives pas à trouver ton mari. Tu ne trouves pas de femme. Et les démons ont dit que c'est fini pour toi. Il dit, et voilà, on l'a enterrée. On ne va plus jamais entendre parler d'elle. On ne va plus jamais entendre parler de lui. Mais je te dis ce soir, Jésus est plus grand que ce que l'on dit. Il est le maître des circonstances. Il est le maître de tous les temps. Il est excellent. Il est merveilleux. Il peut plus que ce que tu penses. Ce que les hommes ont dit. Jésus est plus grand que tout cela. Mbote na bino bandeko balandi ya émission témoignage bisika tokuta na kapoto beta makambo oyo bandeko ba expérimentaki na moyini satana na nkolo Yesu Masiya bayengaka te basukelaka epa la humble servante la princesse de l'éternel pour que babete la bino makambo yango ndenge nini ezalaki. Lelo naza na esengo ya koyeba ete boza etuluku ebele bozolanda émission na bino bolingaka mingi témoignage yango nalobaka benga bato yebisa bango mabe ya nzambe eza te. La humble la princesse déjà aye na ye na nani na ntoma nani l'apôtre Joseph Chopa donc José Chopa donc yene mutaza invité na biso ya mokolo lelo mais Yesu moko nanga Yesu Nzambe Oyo Nzambe akani Mokakolongola te Oyo Nzambe abongisi Mokakopekisa te Yango oyo Nzambe aroba na binanga Ekoko kisama Bilaka na Nzambe likolo nanga Ekoko kisama Atabanoke libota basangani Merci bien aimés dans le Seigneur, on est ensemble, il n'y a pas de souci, sur le www.lenazarien.com, chaîne Kaka Moko, Oyo Nzambe, Azo Salangolu, Ezokende, Tika Tenkola Zwaka Lokumo, Popso Toaka Basali, Yende Penza Zali Papa, Nalingina Lobia Bandeko Nyon Soto Balandaka le Nazarien, Nalingi Bino Mingi, Maman Anna Sekisinga Lobisi, Tifani Nake Belgique, Nake Kuta Maman Mobabenga Kaye Maman le Nazarien. Ah, na pamboli nzambe makasi. Mama peta bipesi kombo ke babenga nga banda lelo. Mama le Nazaréen. Mama na lingio mingi. Nzamba zo lokum na lula ti kombo le Nazaréen. Na sepela nango te po lingi musala nzambe.
donc tika ete nkola pambolo ozala vraiment nazaréenne wana penza oyo lingi ozala nzamba mona yo bandeko France nyonso to bisika bozana lingi bino makasi po bino pe bolinganga mingi mais yo ozoloba bolinganga na bato France ezomata mais si yo nde moto oza complexe nzamba pambola bino nyonso tu na Italie, Hollande, Canada, mama Leandri na Hollande kuna tantine imwana mobali na yo José donc papa John Tumba, voilà John Lutumba, voilà John Lutumba nzambe apambola bino na pasteur Titi Malvette bisika boza église mobimba nzamba pambola bino mama Anne Kalambai na France, le docteur Alfred Ekopesa, l'homme selon le cœur de Dieu, Espagne, Canada. Vous êtes tellement ébélé, moyen à continuer, pour émission lelo, et tellement makasi. Sans plus tarder, je dis déjà bonjour l'homme de Dieu. Bonjour maman, bonjour, que Dieu vous bénisse. Papa lelo bosengi ke aussi maki micro na maboko. Ah, vraiment tellement que yom to simbe la rabiso ango. Na moni humble quand même. Après si biso micro musu to simbe sali na bébé la maboko na dérangeaka beaucoup lemba. Gloire à Dieu. Koto rappeler ngatika na lobela maman Louise na France c'est bambote belé kaka na leki. Ton papa Joseph Chopa, bonne santé. Oui, santé ça bien ndé mo moni ngolo nzambe. Tout ça qui retraite, celui qui tombait pour préparer makambo za ki belé pour pe évangéliste Kizamina. Oui. On a musala munene ko mara CPC lo sala makala mingi. To bande ko bonde la pe pour na ngamoko. Oui, makambo bomo ina ngamoko ya vinanga. Il faut bientôt payer apôtre 13 ans na kimia na et dans de ko bonde la pe pour na bana na nzambe nyonso pe pour na bao baso na biso surtout na bato pesa ki biso ba retraite na bango ko bonde la kokota prière pour te makambo to solo ba tel mesa grave il faut bato bakota mabonde lipo ntoma to koti mabonde lo bimi vraiment yo zala ka en forme oui obeta ba prière ngo dada tango mutazana Yesu nyonso koma facile obi tango kala to bande ko gêner au moins mutu soit so gêner baby azo gêner pardon baby a kondi mais au fur et à mesure que gêne comme il ko da habitude kutu na luka gêne musu ya ne musu so mutu mo ro lu ako edenga gêne nde musu na sala po autre dans gêner que muta lete muta akili biloko soit muta skolité mutu wana sko to mo mesana obeta de dada. Merci beaucoup papa, c'était juste l'ambiance de l'émission. Nalingina no saluer batune surtout bazolanda. Oui, nazope sambote mingi na batunyoso bazolanda biso a partir ya mboka papa ya nyonso ebi boyebisa kinga na okaki correction na bino boyebi toma on dirait balobisa ka mbang te toma to lingo banoloba malembe mais ayo pozolinga to banoloba malembe vana pesa bango na mbote. Mais la humble, la humble, tolingi toma banda koloba malembe pour makambo solo c'est important. Alors to sepela ke soki bosala ka 1 heure na la moni na tinda po bosala ata 5 heures. Ka pona wa kosala ngo. Na pesi bino mbote, na pesi yanga na banda opesi mbote nani onokoko, po pa na bino ko onokoko okoko. Ato ikinde kama nyama. Ke fo sopongo dikale hanyo akombe dikolo. Zamba pambolao izande kona apôtre Joseph na pesi mbote na basali nyonso nzambe bana poto na pesi mbote na bana nyonso nzambo bazolandanga o bazo ko encourager ngai o bazo finga te o bazo encourager biso bazo encourager la humble servante de l'Éternel Tiffany Moko que j'aime beaucoup o alandaka biso bisika nyonso na pesi mame vodi mbote ndena wandaki koyebisa biso na lobi na pesi mbote mingi na batu nyonso bakongole nyonso mpona fete ya indépendance ndenge elekaki na pesi bandeko na ngai nyonso mbote bakamarade na ngai na pesi Adrien Chwaka esa merci na okaki appel na yo na pesi bapaster bapotre nyonso mbote baolanda biso namoni importance eza tolobela bana nzambe oyo na ye nango na mokona lelo yana waneka kotalo natikeli openda ta natikeli kidiba na otala yo Dieu yambi na onga lelo ntoma. Merci beaucoup bana na nzambe nangaki un peu na beta c'était ya motu ezali bondela ka amen bondela ka mingi nde pona nga bondela ka mingi pona chaîne oyo lingaka mingi net maman le Nazaréen bondela ka mingi pona le Nazaréen apôtre Chopa moi biso ba chrétien vraiment okoko bandoloba lelo ti lobi vraiment okoloba kana okaka donc ça ne sert à rien ya kolobela bango tunaka la princesse ko tunangelo ko te tiaka ka mabolongo na se bondela ka nzambe nzamba ko yanula
soki nzambe alesaki corbeau akolesa mpe alesaki prophète Eli n'a pas corbeau bon la princesse Sitope le Nazaréen il était donc tofra na ngolo nzambe yango tikaka koko jijaka tikelanga ba commentaire nyonso so sala wana o image eza bien tete waza posa koyoka wana poso tele longia ni prophète Chopa tele ni elongi nanga yoka malbanza ezo bima awa bongola nde motema nga pe na bongola motema to na liboso a trône tata to se rendre compte tika na mona ki flou na mona ki flou to si to ça les forces sont ezonga bien mais likambo ya flou wana mona ki wana etalinga lisusuté nzambe pe molimo mosantu asunga biso na kombo na Yesu Masia merci donc ke no tonga les Nazaréens image eza bien te image eza bien te yo image eza bien to salini yango tika kotonga les Nazaréens na bamato ya bato donc yokani malba nzambe to bongola mitema papa Chopa boni bayambaki témoignage penze pambola makasi bato pambola maki gloire à Dieu gloire à Dieu gloire à Dieu tika tozolo belana no la sorcellerie noire. Donc, nous avons toujours parlé sur la sorcellerie en général, mais nous divisons en 3 parties. Nous avons dans le monde. Première partie, c'est ce qu'on appelle la magie blanche. Mon magie, magie égale la sorcellerie. Mon temps, tu as dans Galates chapitre 5, la bateau basant la version mususu, tant bateau à partir de verset 19, 20, 21, comment qui t'a parler magie. Na ba version bazolo ba sorcellerie et puis magie na lingala so ke na version lingala bazolo ba kabondoki ba ta version n'importe quelle version ba bengo kabondoki de biso tout ça pour parler sur ces 3 sortes de sorcellerie mais tout ba ki eza la magie blanche magie rouge magie noire et puis c'est toujours parler magie noire pourquoi magie noire la sorcellerie puis maboyindo poto za miindo tout ça bato mwindu tout ça en Afrique poto aider bande ko na biso mususu pour na kolobela sur cette magie là. Mais tant que tu as des signes de magie, on a peut-être que tu ils ont se retrouver au bazar na bondo qui nous soumis balewana peut-être ko ta pona ko lobelango na kati wana. Oui, tolobaki comment koyeba moto azana kindokinde bisika tosuka kimbaleleki comment ko détecter que moto oyo azana misala. Merci Zambeto, merci to bandaki ko lobela bana na Zambé sur la sorcellerie. Tolobi dans la sorcellerie ce qu'on appelle la magie noire ou bondoki ya moyindo. Il y a 2 sortes de la sorcellerie. Et ces 2 sortes de la sorcellerie, la sorcellerie inconsciente. Et nous avions dit ceci par définition, la sorcellerie inconsciente, c'est quand on est en train d'utiliser quelqu'un sans le savoir, c'est-à-dire sans son accord, il est utilisé dans le monde des sorciers. Il devient sorcier, mais dans les consciences. Et ça n'a pas de belé, baza bandoki, mais n'a qu'à tirer conscience. Alors, deuxième partie, sorcellerie consciente. Or, l'inconscience, c'est ça utilisé à éviter. Mais conscient, c'est ça corps, âme, esprit, naeke, aza, ndoki. Dès que bandaki ko bimisa, première partie, oezali sorcellerie inconsciente. Oyebi la humble servante de l'Éternel, na lobaki ke, eza difficile pour na koyebake. Mutu songolo to songolo azana kindoki que ça soit inconscient ou conscient ce qui est moka ebisioté mais Bible lobi vous les reconnaîtrez par leurs fruits et ça n'a pas signe oyo et se trompe pas kate ya koyeba ke mutu oyo azana bondoki soit inconscient to soit conscient ndeto bandaki kotanga ba signe wana première partie à sorcellerie biso to yokalaki ezaki ce qu'on appelle la sorcellerie inconsciente to bandaki kolobela ba signe tolobaki na basini ko ekosana kate pona koyeba ke mwana papa mama leki yaya ndeko mwasi nanga to mobali nango nazaka na mbetu moko ona fanda kana ndako moko ona benga kai mon bébé ona benga ke mon cœur mon amour mon citron mon orange mon biscuit à moi bébé cervela boudin chocolat sikoyo yeba ke azana kindo kikati na meza inconscient signe liboso et se trompa kate atepa ya mundele atepa ya mutu mwindo atepa ya mwana muke atepa ya mukole ezalaka monologuer la nuit et manger la nuit voilà pesaki signe na poto leka mbangu nalobaki ke soko moni mutu ye moko azomi lobela po na pongi mutu nyonso ntango alalaka pongi ezalaka demi mort yango moni nzambe alalisaki Adam pongi ntango Adam alali profond sommeil ndabimisaka panzi na ye asali mwasi
soki ada azalaki na bomoi boye azotambola boye alobi bimisa panzi na opesanga nasalela mwasi ada ngai koboya mpo ngai kosala epasi moto alalaka ayebaka makambo elekaka te mais soki omoni moto alali sikoyo na profond sommeil nde na pongi la humble servante akomi koloba ye moko na pongi to akomi komisala basini lokola moto azolia par exemple bato mosusu basalaka na pongi mazolia na pongi mazoloba etikanga te na oboma ye te na okende te nga azosolola na pongi ozomona ke baparole oyo azosolola eza na trait ya monde ya kindoki sache-le très bien ke aza moto basi bamema ye na kindoki c'est-à-dire la nuit pendant kozomona moto wana alali nzoto nde elali nsima mikolo na kolakisa bino parce que bato ebele bayebaka te misusu batunanga babi apôtre mais bayebisaki nga ke bana na nga baza na kindoki mais ntango naki kotala namoni bana balali na bango pongi na kati ya kisasa mais ntango naki koteya nalakisaki bato koma ndenge nini ndoki abimaka na nzoto nde omoni bapaster mosusu bakomi koteya awa ono sortie du corps c'est normal c'est biblique sortie du corps moi je peux sortir pour aller jamais mwana nzambe nyonso esika oza moto azoloba no bongo bima bisika wana eza ya nzambe te moto akoki kobima na molimo te soki apôtre nzambe abimisaki il était ravi alobi j'ai été ravi au 3e ciel ce n'était pas par sa propre volonté il a été ravi même Ézéchiel Bible dit que pardon Ézéchiel Bible dit que Dieu me transporta en esprit et Dieu me montra les instruments. Donc c'est-à-dire que ce n'était pas sa propre volonté. Mais si vous voyez quelqu'un, par sa propre volonté, il dit que je peux sortir pour aller aux États-Unis voir quelqu'un et parler avec lui, rentrer. Je peux aller commander quelqu'un. Non. Ça c'est déjà ce qu'on faisait, le dédoublement. Le dédoublement c'est diabolique. Le dédoublement ou le triplement c'est déjà l'esprit de la société. Demandez à tous ceux qui étaient sorciers, bakoye bisabino keza, malamute humble, servante de l'Éternel. Alors, nde na bandaki koloba boye, koloba na butu, kolia na butu, eza déjà signe. Il y a les bosso na ndoki nyonso mokili mobimba et c'est trompaka te ke oza na sorcellerie inconsciente ezakati na yo. Tant ozoloba na sali ba utilisaka quelque part, osolaka na bato mo quelque part, oyembaka na bato quelque part, obinaka na bato quelque part. Nde tolobaki premier signe, tant omoni yango epa ndeko na yo, tant omoni yango epa mwana, omoni yango epa mobali, kohésite te, obengi bato bakosunga yo toke pa pasteur na yo, pasteur oyo akambaka yo yebisa ya makambo ozomona akopambola yo. Deuxième signe oyo topesaki tosukaki nango nalobi ke la humble servante de l'Éternel makambo ezobanda lisusu na Nazarien, c'est-à-dire les choses vont bouger et ce sont les enseignements qui vont bouleverser le monde entier. Bato bakolinga koyoka pe bato bakoyebisa humble okolemba babel mpona makambo na zoloba parce que eza makambo oyo esalami kaka sini mibale napesaki na lemba batelefone obenga oyo alobi oyo okobenga oyo. Donc voilà na bamisusu wana balobaka son mabe papa tolandaki so wana balobi totikela bino nzambe po humble servante alobi très bien alobi azali ka mosali aza mosali azoyebisa PDG to azoyebisa DG moko ye moko azwa charge émission na bango oyo la eza nazire PDG yango na DG eza binga na yo. Alors nalobaki deuxième signe oyo se trompaka te epai ya motu nyonso ezala mpe mwasi ezala mokolo ezala surtout epai ya bana mike oyo babengi les zinzin les kizengi bato baza na malformation ebele ya bamalformation mosusu tokosela nzambe pamba la humble servante de Dieu. Comment est-ce que voisin na ngaza na bana seti nyonso baza bien mitu bien misu bien makambo so bien mais oyo yanga bana ya liboso baba ya mibale kizengi ya misatu makolo soki ndenge nini ya minei soki ndenge nini mais ngana lobaka ko pasteur moko te akango non toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ma sœur, c'est la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Mais tout le pape vexé biblico lobiki tel qu'il est, tel que nous sommes. Zambe pas zandengwana te, zamba sababa te et cela qui biso nde to bandai ko sala malformation na kata nzoto mwana toche bako mababa tokangi munoko na ye tokangi misu na ye tokangi matoi na ye po mwana wana ayebisaka bino te na mokili mais na butu mwana wana za gang na butu yenda sa porte d'entrée ezalaka nzela moko bafungolaka porte. Tant on parler sur les portes d'entrée na koyebisa ba famille comment est-ce que famille nyonso ezalaka na mutate ma na porte na bango la humble servante wana tokolobela ngo sur les portes d'entrée donc porte à famille bato nyonso bayebaka na famille na bango baza na porte. Alors topesaki yango déjà nangaka na répéter po bato balanda biso très bien donc bana kisengi bana bazeze bana mamongol dayenga nakenda komona papa bamongol na se amai komona ye démon mongoli
aza démon surtout ni ba pasteur ba parce que ba koyeba démon na Mongolie yo moni wapi mwana mokumba ya Mongolie wana elongi na ye ezali kokokana na Mongolo aza na Japon basi elongi moko na Mongolo auti pa ba Congo elongi moko na oyo aza na Chine elongi moko siko koyebisa ke eza tata wana ne mtando ko chacha basi ya sozeme non ezali démon nde mutakota na ba voya mibale na ko expliquer ba tusima mikolo ndenga kota soit na tricherie ya mama soit papa atendaki libanda amemi milimo ya basi soit kikukushe na bango aina bango na ndako akoti na mama abotisi mama ou soit papa mama ndasala ki mabia bimaki libanda ya libanda bakota kabongo to soit ezali malédiction wana tolobela ngo kana kindokiawa après ezaka za po makambo komi ndebele sikoyo ekomi ebele komi ba problème ebelawa nazo bakutu ndenge na osala te menzamba sunga biso. Alors troisième point nazo parler sikoyo lelo na batu nyonso comment reconnaître que celui-ci celle-là ton frère ta sœur yaya mwana mama leki azana kindoki inconscient ezana point mosusu ba point toujours pe sabine ça soko se retrouver na point na oye bandenge ba kosa la prière pe délivrance babenga kango troisième point babenga ka voleur egi moyibi ya likolo ezoka nga mama Tiffany la humble servante le voleur egi c'est biblique soit Bible tout dans la Proverbe chapitre 28 verset 24 pour moi nous t'accorde pas atala apôtre azolo babilobela le voleur egi que nous allons sorcellerie inconsciente na ndengeni Proverbe 28 24 et ça simple Proverbe 28 24 basa na ensemble pe bazawa bazo baolanda biso je crois bazo komango ozomona eza très important zobikisa bavia batebele Proverbe 28 24 ou etoka la humble servante ndenga otangela biso merci. Celui qui vole son père et sa mère et qui dit ce n'est pas un péché et les compagnons du destructeur. Celui qui vole son père et sa mère et qui dit que ce n'est pas un péché, c'est les compagnons du destructeur. Or, dans la Bible, dans Jean 10, qui est le destructeur? C'est le diable lui-même qui est le destructeur. D'ailleurs, c'est lui-même qui est le premier voleur. Donc, quand Moutazo Betabaché Koulawana, à côté banque, à Ibi Mbonga Bat, à l'obi na Ibi Yango, n'a pas soyi n'a pas de maman Tiffany. Oui, pas de basoyi n'a vérité. Vérité, voilà. N'a Moutaboye, Moutoumoyati n'a pas et le Liata Lipa, et Zate. N'a Moutaboye, Moutape, Sangate, Lambe, Zate. Sauf que Mbangata Moutoumou côté. Jamais n'a pas cette émission. Abenga Ebisa. Que papa, n'attendez le bon merci, ça papa mon émission et lundi ça n'attendez le bon non. Parce que moi je crois en Dieu. Il y a un moment comme ça, la vérité au bateau Kolingate. Débat tout humble servant. Au moins l'émission aux salons, ça m'a pas mono. C'est-à-dire, tu es venu pour sauver des âmes. Tu n'es pas venu pour cette émission à Bastard. Tu n'es pas venu sans une émission à Bango, à cette émission à Star. À un but passé Pasteur comme le rôle à Star. Nous ne sommes pas des stars. Biso tout ça bateau faut tout ça ça pas dans ça nanzela. C'est-à-dire quand tu vois quelqu'un, wazana moyibi ya katina ya edi, moyibi ça ndoki déjà, mais inconscient à éviter. Moi nzambe moyibi. O ayibaka, mutaso yibati panya mabonza yibi na kata panya mabonza mama. Atinde tanga mabonza longoli alongoli. Siko yo sana mwana moko. Landanga très bien. Tala signaux. Soko ngoyi bakisi esprit. Ou ekota na kata mwana. Tu côté katandeko, tu côté pas moto. Et si kanyos moni bana msuba na famille, et si kanyos oyo yoko bomba mbongo, to bombi objet moko a valeur. Azoyeba. Et ça yete za démon moko akoti katine, ayoki sakaye solo mbongo. Ato chango na sa ya kusen, okandi mwana na koyeba. Surtout na je m'excuse na Congo, même na poto. Mwana akomi de kokota ba carte bancaire à papa na maman papa beti abendila. Siko bino bobutu na mwana ondengeni. Tala ndenge na pambola kinzambe pour l'émission na oparla qui sur portable tout ça tandis ma comité de satana avec comme ti na électronique a comme ti na réseaux sociaux a jusqu'à ce que mutu azo pirater net par exemple apôtre Joseph o piratenga na page na Facebook o tia film porno na page na yo kasina na rondimayo ba yebi bien que bozo pirater ba so mo to loba na pena to beta c'était ozui na page na nga ya Facebook na nga ozo tia porno na yo ozui ozo longi na nga o masqué o tia baba nini na yo. C'est la sorcellerie. Voilà. Yo moni mutu osala bongo azando kiti. Yo ndimi na wana nzambe ya swa sa biloko de tala bana nzambe ndenge bakoti. Basi publication moko songolo ya mutu. Kaka bana nzambe yango armée moko mabe on a le bakisa armée ya biso ka bana nzambe. Ba kaka humble servant lelo asali ba bosali bolamu na onyo
nyonso babosani ke bato mingi bayambaka yesu nsima na yo bakopiblia yango omoni humble servante tomonaki ye na coin omoni humble servante c'est ça mais on va publier yango banani bana nzambe est-ce que toi tu crois que ce sont des enfants de Dieu sikoyo bopesi nga raison que Gilles 4 azoloba il s'est glissé parmi nous les gens dont la condamnation glissée maman ce ne sont pas des chrétiens il y a des pasteurs glissés il y a des apôtres glissés il y a des prophètes glissés, il y a des enfants de Dieu glissés. Je vous dis, tous ceux qui sont dans l'église, ils ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ils ne sont pas des enfants de Dieu. Amen. Les sorciers sont entrés parmi nous. Les sorciers, il y a même, mais la carte n'a pas de alors, il y a un peu de maman. Tala mutu, moana, azo que nous sur les scans pour bomba kabiloko. Mutu qui nous bête à Chekoula, au bangate 30 000, 100 000 à Benji. On peut pas kandiango déjà. Mutombe na ngai on peut tribonder pour nanga donc voyage monga na bekiti sur na Brésil nzoka wake ni pate ka drogue na bekisi ayininga mais je te dis ayininga uno ba prier na bino ba sanza na la prier pour no ke ne drogue ko tabia na Brésil uno ko songa mboka Afrique na mema uno ke na Brésil usomola ya donc les enfants de Dieu sont ignorants à tel point que mutasa voleur et kitala voleur nyonso egi osa amite destructeur pasteur amotika azali mo amukie kimeli ana banja otika c'est faux au contraire ba parents musuku ba côté la rabana mwana yibi voisin olio gangela mwana na samona kasali mabe otebi no boko sa mwana nga makamu mwana nga sali bongo te te oyiba criminel lelo ba criminel ba komo criminel lelo ba kote ba banda ko yiba nzungu na loso na nzungu mamati ba wote ba ko yiba musuku na nzungu mama yoni mwana biloko na nzungu moto makasi mwana ana poto esika biloko se zalaka mais spine ka ke lokotsa liboko na nzunga moto ayiba musuni mwana ayibi musuna ke batama c'est un esprit maman zwa mwana wana basali de prière papa bakende basali la prière mama mwasi musazo yiba mbongo na poche mobali abia mobali na ngamoko mais bible lobi na proverbe celui qui vole son père et sa mère et il dit que c'est pour mon père il commet un péché c'est un voleur il est l'ami du destructeur atanga soko na mbongo ya mwasi na ngana koti boko na saki na yibi koyiba eza acte wana oyo salaki ato yibi tata na yo ato yibi ya na yo ato yibi koko na yo ezaka boyibi Proverbe 28-24 na sibutangi yango sika boza po bozo bateke Thomas Oloba kaka bilobela c'est très important muto azoyiba sokozotika mwana olio azoyiba biloka mike c'est en forgeant qu'on devient forgeron lobi akoyiba lobi akoma kuluna akoma bato apoto bazobenga bakomi kotambola tambola ba machette na poto kobebisa ko bunda pa makambo belé babebisi même honneur na biso ba combattant libisanga bonga za combattant woni za mabe ba lobi na kinga combattant ngaza contre mutu nyonso a nimboke tambola te contre maintenant que bunda te donc c'est pas seulement mutelongite donc ils ont esprit et continue à kachabato somona biso songa bena kina réalité pour na kusiko na mboka pour nzambe moka bakizonga na sana posa na okuna na tiki mbala na tiki vie de lix yo yebi mama humble servante na tiki nyonso pour na nzambe na teki na kifa na nova na kikuku ka pour na nzambe nyonso na zaki na wona monya ngo pamba na considérer nzambe nde koleka pour na ebikata lelo azangi lobi na kozwananga alors point on a binga tout ça dans la troisième point quatrième point pour s'appuyer des 1000 alors on a internet tout le monde donc c'est important quatrième point on a coupé ça dans ensemble pour y baquer muto zak naye moninga nayo voisin tonali azan sorcier inconscient dans ce parler dans inconscience dans bi inconscience ça il a évité au moment naye azana trop éveillé beaucoup de courage vouloir savoir tout des autres ce qu'on lui n'a expliqué en bien comprendre ce qu'on dit mutanza trop éveillé te oyoke mutanza clair qui est nyai bate éveillé à mabe à côté pas un servant taillé mutanza na ndako na ye numbali na sana chambre ya funga ka vidwa chambre muninga ya zo ke loka muninga na nzungu sa muninga senga ya kenda kuso o akena ngo atana poto ayena kata ndaka muninga okota biskanyo sans secret ce n'est pas bien alinga yeba kaka na famille na bino nini bolambaki eloni bosala ki projet mobali na onini makamni esimba teo ni mbali bosala nini nyo avoya ndako na mama yo zati na libana no bien la humble servant nazo lele pa na nzambe nazo loba mikolo nyonso na bande ko na biso abasi o bakomi kaka 100 mètres libala eza sur na poto toyebi libala eza sur na poto boyo kaka biso tozoyebisa bino yaya soki so toyebisi bino te muta koyebisa bino azate libala eza sur la humble servant s'il
100% bazobenga kaka mibali bazolela moi sabwaka libanda na koma na métro moi sabwaka libanda to komo futela na ba mibali na ba mso mibali to komo la 9 personnes moi sabwaka nga yaya yebisanga mpe musuku yomo kutayelo bala ngabi na penga na ye mais to kobeta ngosima na penga na nako 100 mètres patika na mbongo bapesa kawana ya social au mbongo bapesa ngorien poko talikele mbakaka azo ba bijou ala ta défaire ko donner la batangi sasa après sima mikola zonge ça passe mais biso tant to kola to ebaka o mama na bango ye papa na bango ye bana bango famille salaka papa maman pe bana le koma kaka mère femme libre papa libre yango biso to boya makambo mo na boyiti papa il faut na bala maman il faut na bala il faut na sana mwasi nanga il faut na sana bana na ndako nanga mbala nanga alors na solo bake au moins on t'a trop éveillé pour yeba ending la servante de Dieu la aime akoye pa na osana libala na yo mo na zo ebisa oni olami na poto ba pondu usulia bo maigre na poto usulia na poto mais que tanda kuna ita msuya ya ka bongo ndengo usulia te mai ko influence na libala na yo pe mobali nanga moite tuzuki mais mo na ko proposer ngapma tonto mongo ça makambu bon c'est balo va la ka bota la ka papi tonto Alain yo ko sa lo ngé na ye ça dit o kaza mutu moka ye trop éveillé beaucoup de courage anga ye ba na solité ye nyonso o ezaka kati nika eza bien ya aka bien ali aka ba soso ali aka biloko cher o tuni bijou combien $7,000 $1,000 ya ça $7,000 ça dit pas bangi ça o motema oyo bima na libala yo petango yo kali okomo kende boîte okomo kende kindumbo bimi pamba na bénédiction na yo nzoko ke kotala etango kwa koyeba na sima kutalala kane na fulu kuta msalala ke pa mutu mais yo zaki na ndako lotiki bana bako motelengana ya eloko eza précis ça kobata ya bota na bisa que bateau basa trop éveillé beaucoup de courage ngai ba nyonso na bomo ina fait très attention bisonde to zakana batande mwana bazaka na kati ya église tant to kuta ona kati église ndema mati fanila humble to kozwa sikoyo esprit moko ya cassette enregistrée cassette to kocha na kati ya nzota mwasi ya bongo sikoyo yeba te parce que ça inconscient ozoka asa niveau inconscience aibe le côté akoya azoka bino makambo na bino tabo betele yo mtu ebisaka muninga welenga kasi montelenga traisa yo mutatrahi yote yo mutakefuna makambo yeba yebite totika seti mokopo enregistraba makambo ya bato voilà etango siko ya kolala na butu totindi siko de moi récupération aye arécupérer cassette eza ikati na ye kati ote eza na bato misusu bapesa ye kombo kone tu donc soko lingo yeba likambo ya veni wana tuna ye ayebi kwenti kwa ayebi soki moto etela akotaki mokolo aza na badati nyonso tu oyo akotaka na juillet est-ce que koko yeba mutu moko takoti alongwe Paris mikolo akomi na Belgique nayebi ayaki kutu mikolo azofanda place boye alongwe akoma na États-Unis donc ayebi nyonso akutangwa na basalo mundu basalo ska bakata batusuki na poto ye masuluka mibala bato masuluka makambo bato webi chaki baboyani na Afrique etali ona nini Alain basi problème na etali ona donc elle connaît tout sauf rien tokozwa siko ba cassette wana mama tokena ngona monde à ténèbres kuna monde à ténèbres siko bakomi kozongela malubo betela kiye yeba yebite yo bibeta mama bibeta makamba libala na yo omoni moninga ka o elenga mobali nanga lobi boy ba projet na biso ezabwe tokena tonganda na Afrique tokosala boy bando yebisa yango mobali wana mona koma bongo bando yebisa yango kimandako kaka mutozo yebisa makambo ndako balukela yo cassette eza cassette wana tokozwa cassette mama de tokebimisa maloba wana siko kuna monde à ténèbres bakoyoka ngo siko bavandi linganga bazoyoka surtout soki baza na dossier na yo ale babaki miroir na yo ntango bakofungola miroir ne efungami obimi yo mposa na yesu te oyamba yesu totambolaka lokwa nyama ntango bamoni yo siko bakomoyoka makambo na yo aza na projet oketonga na afrique merci déblocage yaka bloqué projet wana omoni ke bayebaki te yo nde motoasongolo obeti libeta bayebi bon moi mwasi moko azebisanga abeteli bolemisanga ngai sa témoignage na baka vérité abeteli moninga nde lisolo abingai lelo na Alain makambo na moni awana mobali wana za mobala makasi wana mobali ndoka moninga na problème ya mobali na ye kuna ye lembele 0-0 moninga lumumba azabu yeka kasavu siko kasavu esika kasavu aza dalio na aloba vérité pita libala nde ya bwana bon soki kuna ezosimba te
biso nde toza bato tokoyebisa bino ndenge tosakana na mabala bato ndenge tobebisa bato banzoto soki kuna esimba te na poso te mama talaka mwasi na libala bien nayebisa ngo natala na tongo somoni mama lamuki bonjour seke na butu mobali donc lumumba na lumumba mais soki omoni kaka savu bokomoni na tongo akonofinga mwana tala ye mutu lokwa tata na ye somoni kaka tala ye mutu lokwa tata na ye lungwa wana seke kuna amonaki clair te soki oyaki koyebisa moninga oyo ngai ale na ngai vraiment na sentir ale oyo ngai nayoki lelo ale oyo mosuka moninga akangi yango la servante sikoyo moninga osali akomeka ale po epai na ya kasavu kuna ale lumumba akomeka lumumba nde yango sikoyo mikolo bazokomprendre nga ntango ake kuna mobali alongwe epai na ye ale chéri ale ake kote epai moninga oyo ezalaki oleye elenga bilobaloba oyo yo sekre ozosala koyebisa te okozala ozala yango osali mpe lokolaka osala yango te c'est normal nani oyebaki leleti lobi naliaki te ndenge moninga na koyebaki lobi naliaki te moto ta efuna loba ozomona mama oyo azolia matembele kumisa nzambe oyo azolia soso kumisa nzambe oyo azwi mpe te kumisa nzambe na moto alie soso na moto alie matembele ta moso aleki moto alie matembele aleki na sante ozoyoka ngai te mpo na nini nzambe apambola moto azoyoka ngai bote ozofinga ngai tala mandefu mosali kobaka kolata babagi ya magie bamontre wana mpe montre mpe magie nzambe azwa lokumu alors 5e point nazala yango sikoya toto ba 4e point trop éveillé beaucoup de courage 5e point oyo babengi la haute mensonge à haute niveau accéléré comme tu respires au baloba si oyo nde akosala ko makambo te donc tazoloba neti ezalaki bongo ya bato mosusu bako expliquer wa ngamoko namoni msc avandaki boye mais tout ce qu'il dit là mensonge aigu oyebi le père du mensonge c'est le diable omona moto asombi eloko batindeli na afrique ezala yango kaliputa ezala yango saa 8000 awa mais kuna na poto ye danger kaka eloko nyonso ezala nzoko lipapo osombaki yango ape $2500 oyo ate eloko osomona lokuta eza kaka awa okozoyeba te lokuta wana ezalaka la ya calculera te po akosa comment est-ce que tu peux à chaque fois mentir comme ça mokozo se rappelle na kati na bible po satan aya kozwa eve malamu na adam ayaki na nini na mensonge ayaki na démonstration puissance te ayaki na mensonge donc quand quelqu'un vient avec les mensonges de toi il faut les chasser eza na bandako mosusu bafandelaka mensonge ndako ezovandela mensonge eza ndako oyo ebengi sanda na kota sorcellerie de Jésus ezali ata yo oyebi te mais conscient esevandi donc nazoyebisa motu moko signe ya mensonge soki oza nango benga oyebana mosusu mpe baza na mensonge kaka wa mwana moke 15 asa akati jipe mama na koyebisa ye ayokaka te abimi mama nasalakele mama nzoka mwana komi mosika na poto mwana asasali makambo koleka meme mama mwana moto aolakisa mama basalaka boye batalaka boye babalukaka boye mwana ndako bolakisa mama bamataka boye basalaka boye otali mwana yango 15 ans il y a des choses mama omoni bato balanda biso nzambe apambola bango alors eloko mosusu sini mosusu to 6e signe oyo tozoyekola su lelo oyo tozokende koshite mpona koloba makasi na signe moko eza awa oyo eza très important ezali oyo babengi limpidicité aigu bondumba ya likolo omoni bondumba ezali soki omoni yebango nayebisaka yo mpe na repetelaka yo la humble servante de l'éternel nzambe apambola mpo na émission oyo azolanda yo azoyoka yo basambelaka nde pourtant mpo na yo bapesa yo makasi na nzambe mpo bato bazobika na nzela na yo oyebi bato ebele bayebaka te asalaka kindumba kasi alokwa neti kitoko na ye te nasepeli na mwana azotémoigne azoloba likambo ya ndenge abwakelaki ndeko ya mwasi kindumba moko te euti epa nzambe je m'excuse mutala nanga très bien nzambe mo azobasi tie ni chaud ni froid je te vomirai nzambe mo azopekisa kindumba na kati ya bible soki otangi na mokanda bakoreti bazoparle si kindumba bazoboya kindumba soki omoni moto aza na kindumba mpenza ya moto wana ya ye moko azoluka mobali ya koluka donc
ton chien oza wapi na Paris akati téléphone oza ta na Belgique ton pire oza c'est-à-dire ye moko azoluka mibali akoki kolala te soki azwi mibali misato minene te ser moko ayebisinga alobi papa nani nazao nabimaka na mobali ya mama na nga nabimaka na camarade ya mama na ngai ya mibali et puis mama na nga naye kodécouvrir ke azalaka na copain na ye moko mpe onga nabimaka nini naye komona bafota mama na copain wana kunga na pare ya copain na nga basi nasangisa nzoto na mama na mobali ya mama donc tobanda koparle sur le mari de nuit na sexe ozomona siko oyebisa ngai mwana wana alobi naye kokoma na kindumba moko abi apôtre okondima te naza na poto na mwasi kitoko soko otali ngo ondima te naza na baci na nga naza na batia na nga na pe tien otali nga nyonso eza na nzoto lokola soki lopele lokola me yaya kindumba binga mo napesaka mibali nakendaka kamata azondima kuta apesa ta na mbongo lisusu ye moko afuti chambre d'hôtel afuti chambre mpe ye moko azokende azozwa train aza na 17 ans azozwa train akei ake na village mosusu ake kushi na mibali azongi na pokwa mama pa ayebi te naye kodécouvrir ke mobali wana mosusu akimaka na mama na parti ya portable mpe mobali ayebi te ke wana mama na ye tala ndenge mwana osangisi na mama mobali mama tala ndenge okosangisa na mwana mobali mpo na nini kindumba obible ezoloba na biso celui qui découvre la nudité de son père ou de sa mère il est maudit la malédiction est différente des péchés le péché pardon la malédiction est condamnable donc tu es déjà condamné au vivre vie à mabe kindumba eza mabe kindumba eza sindumba nyonso nde omonaki wana ezaza na poto soki ozokanga yo moto ozalaka na babwati yo oza kosala kindumba ndumba nyonso oza maudite ndumba nyonso oza ndoki soit toza ndoki ya inconscient to soit toza ndoki inconscient nde omoni badi nyonso na mf20 soki moninga alingi bokende osala kindumba ye aza deya ndoki na ye mona amemi yo abiyaka koto mbongo eza kindumba mbongo eza nzoka ye aza ndoki ayebi esika azomema o epuis premier mobali bapesa moto na kindumba omoi ntango bayinisa moto na kindumba mobali liboso nyonso bapesa moto ezalaka ndoki mobali nyonso mwasi ya ndumba azwaka liboso ya kindumba ye bango ezalaka papa tobenga wana bien bato bayinisa bato na kichele voilà kotelema na bavitre banini ye bango deja mobala liboso abima na ye aza ndoki soki atie tembe alandela mais eza nga te mona lobi akoluka ye akomona ye la te princesse alobi nga te mona lobi quand je parle na mobali ya liboso eza mobali oyo baye kopesa yo kopesa na baninga wana oyo tonto azalaka bien oyo soit moninga atati akosa oyo baninga moso bamabe fi moko charlotte na kisasa bazwi mobali baninga bapesi mobali soki abaekumbana na sida napesi yango tandaka paleki bango kitoko zwa kado tala obi ntango natali motife natali batina batiana obi nzamba ebokela motalelo ya mwasi mazolela mbwa noire ya soki otali nzeta moindo yatake bwana ya lokuta omoto te moindo mpenza otali mpe moindo yango soki alati otali mwasi otali nzoto olobi oyo mwasi mpe ntango azoleka soka kiki na taille me bazwi mobali moko na baninga ta moto ya mabe babandisi mwasi kinduma mpe moni taille moni kitoko nososala yango rien tayaka bakota ye na ville bapesi ye mobali nzoka tonto wana azalaki na sida siko babomi ye to bapesi ye mobali ya malamu babomi mobali ya liboso bapesaka na baninga okamata bayebiswaki epe bapesaki bango surtout epa moni na boîte de nuit tondo osalaka na lespikisi na leseguin mpona bato bayi baboîte de nuit wana ezalaki na ville tondo osala nini coopération sikoyo na bamami oyo ata na basigani wana oyo nyonso bandoki baza na kati ya boîte so topesa moto ayesika mosala topesi yo jo moko boye jo wana aza esprit ntango akushe na bongo siotoko oyo mwasi azolala na mobali elongi ekomi na vitre ekomi ya nyama euti kisasa mopepese panza boluka potre chopa nazalaki te nazalaki na bakongo donc nayebi soki kindumba eza mabe maser yo moto ozoyokanga soki oyebisi nzambe natika kindumba nzambe prend soin na nga nzambe akosunga yo nazomona makambo ozopublie na bafacebook oyo basi ya londres bazalaki na bareunion mais fo yoka teni oyo fete ezalaki na bruxelles fo yoka teni mpe journaliste mosusu azobima azomibenga journaliste oza soki nani aza nani babenga animatrice abimi presei ni je vous dis personne elenga nzota boye botalanga nzota boye elenga nzota boye et puis les gens acclament ils acclament ce qui est du diable les gens n'acclament pas la parole de Dieu oui c'est Satan nde bato bazobetela maboko oui c'est nzambe bato bazosilika andeli tosoloba boye bayinio
ndenge tosisi bayoki bazocalcule loni bakocreye lenga sika ndenge olobi wana bacreye lisusu ebima lisusu moto mensonge egi mpe na impidicité to babengi egi ezalaka déjà la sorcellerie inconsciente oyo moto azoyoka ngo parce que soki batie kati na yo eloko moko mabe nde biso tokosala moni nyoko tonakotisa bato moto anyoka wana lolemo anyoka oyo balingaka balombola bango mingi ye moto alingaka balombola yo so balombolo te okosala bolingo malamu te soki ezalaka nyoka ntango azoyombola wana ozoyoka siko mokusa na se aye mpo osanukaka mobali fo kaka donc yo moko moluka mobali eza déjà kati na yo molimo moko ya mabe ya kindoki sala babondela mpo na yo babimisa kindoki wana mpo tokende na point mosusu na rapele na bana nzambe numéro ya telefone ya apôtre Joseph ndenge nalobaka ngo mikolo nyonso eza simple naza na bareseau nyonso numéro le plus simple eza 00 243 99 418 27 27 00 243 99 418 27 27 point mosusu tozokende nango oyo eza pe très important je crois eza 7e point nde sika oyo tokovanda lelo nde sika oyo tokomata lelo mpe sika tokokita lelo nalingi otangela biso ezala te ko apôtre ye moko atangi alobi yango kaka boye ngai nateyaka nayebisaki bino ke témoignage ya apôtre Joseph eza toujours à la lumière ya parole ya nzambe soki moto azalaki ndoki nzambe akomisi na kati kindoki tokomona bapaster pesa baza na bamessage bazomema message ata azoteya kindoki mais aza na message azoporte pa bana nzambe mpo nzambe apesaki parce qu'il faut avoir un message il faut avoir un message qu'est-ce que tu donnes comme message pour nzambe akobenga nga pamba tabengi Moïse apesi message précis alors tu feras sortir les enfants d'Israël en Égypte pour les amener au Ghana parcours ezaki molai mais ye moko mpe Moïse akomi po akota Kana nga akota te mpo bana yango tika batomboke na biso te ya toloba vérité mpo moni bana nzambe mosusu bakosalaka papa bodimine botya mpe mwa mai na vin ntango mosusu tokodimine bongo nzambe akoloba na ngai na yo abi humble okomona Kana na mosika mokokota te ozomona bainfluence biso te alors je disais ceci tanga Lévitique chapitre 19 verset 28 toyoka mongo ya nzambe tanga biloko ya nzambe toyoka soki apôtre moto afondé 19 28 oui voilà vous ne ferez point okokata nzoto na yo te votre chair mort mpona moto asi akufi okokata banzoloko na nzoto te okokata poso na nzoto te tokota mpona moto akufi et vous n'imprimerez point de figure voilà vous ne mettrez point de tatouage sur votre corps je suis l'Éternel. Tu ne profaneras point ta fille en la livrant à la prostitution, de peur que le pays ne se prostitue avec et ne se remplisse de crimes. Amen. Landa, kutu version na sangisi yango na otu tomona sire prostitution na oyo si tatouage. Pour prostitution tande ko ba prostitution alobini. So continue moi na prostitution. So ki mona cette prostitution et ko sa rappelle na nini? Na ba criminel payer kozala bendumba nyonso baoke na eti milimo nyonso yokotakata nzoto na oyebi bango oyo aza milimo boye aza milimo boye tolekaki po wana tokende sikoyo na tatouage point oyo tozotala yango eza 7e point tatouage mutu nyonso aza na tatouage na kati ya nzoto na yo oza ndoki voilà ekomi problème awa sikoyo papa wana sikoyo mutu na mutu tala na nzoto na yo obabaza nango contrôler tala na nzoto na yo nazoprouve ngo na bible ocontrôle mais somoni tatouage na yo zala na kolakisa eloko moko okoloba na suka nde okoloba apôtre nzambe apambola yo Lévitique chapitre 19 verset 28 wana na nouveau testament ekomami te wana Christ aye te ancien mais nzambe azopekisa tatouage ntango tala kaka Lévitique eza lelo te donc biso tokanisi ke makambo ya tatouage ebimi kaka lelo non ntango nakendaki deuxième voyage na samai nani nalobi esika wana te mpo tokozonga mpo témoignage eza molai naopesa baselema oyo nazwaki na kati wana bafungoli ndako bayekolakisa nga
le père de tous les sirènes qui a des tatouages. Au babengi Accra Monges. Au batebele bazwa kumwa même ba musicien bazwa kumwa Accra Monges. Ye wana kaka bazobenga papa chéri. Ye wana kaka bazobenga papa fololo. Ye wana kaka ndaza Bin Adama. Bin Adama zanani. Azali le deuxième Adam qui devait venir, c'est Jésus, non? Mais quand quelqu'un prend le nom de Bin Adama, cela veut dire quoi? La Bible dit, vous ne profanerez pas le nom de Dieu. Beaucoup de Congo et Nzambete. Beaucoup même comment Nzambete. Ce qui m'ont amené comment Nzambete. Ils ont déjà péché. Alors, naki komona yes sirène wana. Ba fungoli ngai monde na bango. Na komona ba sirène na ba tatouage. Ba ibisinga boy. Joseph. Tatouage au monde. Et qu'on régnait na kati ya mboka na bino ya kosakana te. La humble servante. Kanisa bia ba mama na biso akala. Ba servante biso baza. Tangu biso tozokola. Poyeba oyo aza mongo. Poyeba oyo aza mungwandi. Poyeba oyo aza ngwaka. Ezaka na basini banda kotia bango. Signe ya tribu. Oyo azotia tatouage na kata nzoto na ye oza na signe ya tribu moko aza mai. Yo moni wapi mwasi azwa tatouage. Atia na kata libele ne awa. Atia tatouage cœur brisé. Motema batubili konga. Mais yango wana ozalaka toujours déception na déception. Parce que c'est l'esprit que tu as mis en toi. Est-ce que bando songa? Omoni koba aza ndoki? Ndoki batu bakanisaka ndoki wa pumbwaka. Pumbwa mata ndoki. Non. Il y a des sorciers qui habitent avec nous sans le savoir. Mobali nyinyi aza sérieux. Limisanga mes servantes. Soki pe na kotelema. Est-ce que la caméra za wana? Na c'est comme quoi pour moi que c'est très important. D'accord. Donc, on est très bien. Mon bon nini. Oui, ça sérieux. La haine de servante. Bon, moi, moi, c'est là. Merci, ma. Allez, va décorer. On va décorer, à mon invité. Mais non. Oh, il y a Simba, Simba qui t'aime, maman. Bouyou, bah, mignon, bah, fini, les gars, il y en a un non, il y a mon frère sérieux, un homme sérieux, à qui jamais en aucun cas. Akende, comme on a moi, ça n'a pas tatouage de partout. Mais, gloire à Dieu. Oui, pourquoi? On va comme à Christ. Bible dit, ils sont devenus de nouvelles créatures. Toutes choses anciennes sont passées. Voici toutes choses est devenues nouvelles. Mais il y a des esprits qui ne laissent pas le corps, maman. Dans ma tatouage. Moi, si Azu Awa Sima a dessiné Nyoka. Donc, on a ça tout bilamba, il faut nyoka mandande mona. On a fait vie na ko sakaka nyoka. Et ça déjà, par exemple, mutazo percé. Tu es baka qui ko percé, so comme ta percé et ça bazande. So muta percé ça oui. Mais ce que tu comme ko percé mutu nyoso percé nenga lingi. Muta percé. A percé na matoi. O ba tapina boy ya moko te. Ya ti 20 ans. Mutu kwa muta. Ko sakaka tobola njoto ngo. Tina songa bela mwasi. Comment percer? Mais là, et ça m'a cambré dans ce qui sont ils sont dans les forces sur ma cambré. Ah oui, papa, n'a bien que ça tombe nom de Jésus. Oh, la sanctification, nom de Jésus. Papa, n'a pas ça, ou n'a pas ça qui a mon négani. Dis dans les autres. Oh, après ça, on a. Après ça, tchatchango, abongama, abetango coiffe. Ah, il peut pas n'abeter ta coiffe. Vous avez un biloko de kukango là, yango. Vérité. Tout mon bas, parce que les qui doivent savoir signe c'est très important. Dans la Andy Horton, ceux qui ne sont pas capables de goûter, ceux qui kaka, mon n'enga chat tatouage à nyoka, il y a venin. Ceux qui kaka venin côté, bah, mon a télé, à nous c'est sur la bête comme bah, kao, mon tenini, kao, puis ça soit les kao. Tout cela, à un tatouage na quatre na zoto na yo, y est très bien déjà. Ozali na molimo moko kati na yo. Moi je suis un tatouage. Mon bali a un tatouage et puis là bien. Tozo ça la délivrance c'est pas apôtre non prophète miracle na barumwa na bon marché. Fi mo kapo inase azaki na tatouage na liboko. Alobi mutacha ki tatouage wana ezali musicien moko. Quand tozo sambela tatouage est déplacé. Ce que vous avez bien au moni makamune simba te landa tatouage non bien. Au comment on a déjà na quelques centimètres de cette kinzoto. Je vous dis, tatouage est battu tatouage. Zamba peksa qui na Lévitique pas battu. On a Lévitique kala de l'autre. Zamba sur le baquet.
okosala tatouage na nzoto na oti parce que nzambe ebaki tala biloko ekoya balobi nanga na monde ataye babi Joseph motu nyonso tosala yango pourquoi parce que tolingi to influencer mokili na bino tolingi tosala boye naye kolandela sikoyo mwana mwasi wana musicien yango atiaki ye bongo musicien wana nani apesaki nzoka atia esprit moko kati na ye tatouage wana sikoyo esika nyonso mwasi wana kozwa mbongo mobali mwasi kitoko oyo no ele joli franchement ele joli obingana loba pamba te nga aza tata batina bacha na monaka so na moniki mutane kitoko na bate aza kitoko so oza pe ka bongo oza no pe bongo mais aza bien ekela mo nyonso nzambe ezaka nango bien aza très bien so tani nzo mwana so mais kati na lobi papa mbongo ata na 5000 ata na 10000 il faut na memela ka musicien ata mobali wa pesinga mbongo pena ya bolinga linginga mbona biyaka na fanti na ndako azolinga ndako ke na kobala wa linginga nazoyiba mobali wana pona kepesa ka musicien wana nzoka tatouage wana nda eza connexion na ye soka zimbongo tatouage ayebisaka ye ke azimbongo benga ye musicien mokutu papa kipandenga te mais soka na zimbongo kaka alo ndenge oza okoya te aposa na oti naposanga ta mbote frère nazoyebisa motu moko ma sœur tatouage nyonso eza na kati nzoto na yo wana eza molimo levitika saboyaki alobeki ke botia yango na kati na nzoto na bino te oyo nyonso azotia tatouage na kati na nzoto benga biso basambela mpona okende pa paster na yo mobali ya serie tala nakosa yo te mobali omoni ya kolingo na batatouage alokuta aza farceur yo na ye bwa ndenge mo bafarceur yo mpe farceur ye mpe farceur ayaki ka asakana na nzoto na yo akende na ye po mobali ayebi ke bapekisaki yo na se bapekisaki yo awa batiaki yo batatouage awa batiaki yo awa batiaki yo wapi libala na mona l'église moko ya monene awa bapanzani mwasi na mobali pourkui kaka ndenge tolobaka na bana nzambe bobanga nzoto bosimbana te bobanga nzoto bosimbana te ti bokobana babangi mpe nzambe na bango moni frère abangaki nzambe nzoka frère erreur na bomwana azalaka na ndeko mwa mobali balingaka mingi komi ezalaka Jean Pierre ye aye kobala Pichu frère Pichu siko frère Pichu ntango akomi na nuit de noces atala boye awa na likolo bakoma Jean Pierre je ne t'oublierai jamais frère tali bobi frère alongola alliance tala ma sœur omoni na kozosala lelo lobby tala tout ce que nous semons aujourd'hui nous allons le récolter demain ça répercussion pour demain omoni na lelo ozoseka osala na batu yo wana kaka tia ozodanse mais oui danse lelo lakisaki nzoto na yo lakisa oyo ndeke mwasi c'est vrai mais demain ekoma konuni elongi ekomi otie poudre ezosimba su te otie rouge à lèvre matiti matame ezosimba su te matame ekoma okita yango ya buledok mobala koya su te nde koyeba ke agki obalaki te obotaki te mpo likolo kaka biloko ya kosoba mais papa kutu na kati oyo te omela mpona mona omati te ma makasi natikali tozolobaka makambo yango ke lelo ozotobola lelo ozodesine nzoto na yo lelo mosusu oza mama paster alobi lelo mosusu oza nayebi paster moko nzambe aitilisaki lo makasi mais atobolaka matoi lobi litoi ti lelo ekokangama te etikali lidusu siko omona place mweba yamba yo ezate so bateka c'était na aventure comment un homme de Dieu akoko tobola litoi ozale mususu nzamba limbisino yo nzamba mokilipe baotala pe yo omoni mama paster alobi oza paster ya lobi okozana komi na onction mais bazotaka lidusu oyo le batelika apparence tant comme kila lelo papa et comme apparence ndenge la princesse alati bo esimbite il faut la tapenda ozana penza kama takaka na talent yo mona te faut msaba ka pièce po so ba beti pièce bo mutako pa ka te mutako alo bela bisa ka pauvreté mutako bela bisa na zaka pe mutaza bien mutako bela bisa la kanzala te pour pas comprendre que nzambe aza capable ya kolongola mutu na se ngamo ka lokotanga mama na zaka pe na sodi lelo na maka mususu na taka mo ba nzoto ngi kuba emona tala makofi nange inda pona na bia na saki ba popasa ko betaka ba pona ni soki na yeba mena bongo tala mutema bandaka eza na biloko yo zo sala lelo et comme mena onga. Merci papa le temps pour que tous on a pas perception dans le lion de la tribu de Juda. Merci beaucoup. Tu es plus grand que ça, que l'entier. Cher Cora, tu es plus grand que ça, que l'entier. Tu es plus grand que ça, que l'entier. Tu es plus grand que ça, que l'entier. Tu es excellent. Tu es
tomber enceinte. Peut-être que tu n'arrives pas à trouver ton mari. Tu ne trouves pas de femme. Et les démons ont dit que c'est fini pour toi. Il dit, et voilà, on l'a enterré. On ne va plus jamais entendre parler d'elle. On ne va plus jamais entendre parler de lui. Mais je te dis ce soir, Jésus est plus grand que ce que l'on dit. Il est le maître des circonstances. Il est le maître de tous les temps. Il est excellent. Il est merveilleux. Il peut plus que ce que tu portes. Ce que les hommes ont dit. Jésus est plus grand que tout cela. Joseph, tatouage ozomo, ikorenye na kati ya mboka na bino ya kosakana. Basambe na kande pour tapona yo. Bapesa o makasi na nzambe po